Pourquoi je soutiens Tshisekedi? Faut pas me poser cette question pour la répondre au thé. Yo pose soutenir Moïse Katumbi, pas soutenir rien. Très bien. Il faut savoir congolais que tant que on a ici on a 287 millions de dollars il y a peuple congolais. Au salaki na yango nini parce que bukangalo nzezalité. Voilà, merci beaucoup amis téléspectateurs habitués à Masolo Congo Télévision, to pessimino moto de partout vous avez l'édition spéciale avec Ndeko Moïse Mbouyi, actualité commentée. Merci na fidélité, merci na abonné nyonso, vous avez repé sabiso confiance parce que Tolobaki 2025 nous sommes là pour travailler. Partenariat na biso na bino et aussi la mokolo Jésus-Christ ko bana kozonga na se ya mokilo soka zongité ko bakate bino na première chaîne numérique professionnelle la télévision du peuple Masolo Congo Télévision, ils allaient partenariat moko oyo indéterminé amis téléspectateurs. Je pense que tous allez en forme. Merci à l'équipe technique na biso mobimba, merci pe na ba partenaire nyonso bazoko bana kopé sabiso confiance et fidélité. Merci na peuple congolais mobimba, merci na ba base nyonso o bachaka ba plateforme na bango ba gigabyte ba télévision na bango pona kolanda la réserve de la République de Moïse Mbouyi Kabeya. Les amis téléspectateurs na koya na ba dossier belé mingité mais na ko kende na moi ba détail moke parce que tous allez bongo le 17 janvier 2025, 64 ans depuis que Patrice Emery Lumumba tika biso na école Congo démocratique Masolo ya Congo pe ezako bongisa ba hommage comment est-ce que ezako sala mini document moko pona Patrice Emery Lumumba donc c'est ngeli to achevé yango na reportage moko équipe déjà Masolo ya Congo bazali sur place na l'UMT 18e rue et sikawapi to koyeba na aussi ça reportage na biso wana ami téléspectateurs to kolobela moi moké matali mo ya premier ministre Maman Judith Tuluka Tsuminoa, Tokolobela Matali, ministre de Taran, ministre de la Défense, Mwanamboka Guy Mwadianvita Kabongo, Tokolobela Matali, ministère ya ressources hydrauliques et électricité, Mwana Congo Teddy Luamba, Tokolobela Matali, ministère ya affaires sociales, action humanitaire et solidarité, avec meilleur élève ya gouvernement Judith Tuluka Maman Ziza Mounana, Tokolobela Matali, meilleur élu ya commune ya Lemba, honorable Nobertine Matanda, Tokolobela Matali Bakubengaye, chef d'état Ndeko Jigal Kaska Songo, boyebi après avoir que démissionné la parti politique X à ses décidaki et Tourlak Sabine officiellement parti politique Nini Ndeko Jigal Kaska Songo a commis officiellement. Tokobeta Masolo Matali pe bilenge oyo valablement ba accompagner Tata Mokonzi Ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tout au long ya 2024 na communication na action et puis na ba initiative bilenge bazali bilenge ya UDPS na koleka kango chaque émission na bana koza bilenge ya UDPS na koza ba parti mingi UDPS ACP UNC na koyeba na kosala bilenge na bani na UDPS parce que zali parti présidentielle to koyeba na kopesa bango ba sincère félicitations autour de cette émission pe na koyeba na bino Matali communiquer moko comme biso par rapport à ba communicateur ya ino sacré na koyeba bino communiquer wana ezai koyeba nini to koyeba Matali maître Faustin Kaziteriko Kenda wazali député national maire lui à Funa to kosola mwa muke na Matali Kaziteriko Kenda to kobeta masolo Matali pe maman Fifi Masuka Saini patronne ya province ya Lualaba to kosola mwa muke na Matali Fifi Masuka Saini autour ya analyse actualité commentée Ndeko Moïse Mbouyi. Amis téléspectateurs na bani na Matali maman Judith Tuluka Tsuminoa esengeli boyeba ete mwana mwasi oninga na lobaka ke azali moto azali ko mérité si seulement aussi chef de l'État à cause à la d'accord na analyse na biso ya kosala remaniement na gouvernement esengeli ete ba sa chance na Judith Tuluka Tsuminoa. Pourquoi? Parce que cette dame elle est sur terrain, cette dame elle est intelligente, cette dame elle ne rate pas l'actualité. Vous avez comment est-ce qu'en image azali kosala moi mini document pour na Patrice Emery Lumumba parce que c'est la toute première Premier ministre ya Mwasi et Patrice Emery Lumumba alali premier ministre ya Mboyeko le Congo démocratique. Donc maman Judith Tuluka Tsuminoa a boyi kolekisa occasion oyo boye. Voilà pourquoi aza que la journée wana en image vous allez comme on a amis téléspectateurs comment est-ce que ezali koleka na limé mianyo so sincère félicitations à cette dame la première ministre de la République démocratique du Congo. Je cite maman Judith Tuluka Tsuminoa
moko poswana yo et puis na équipe mobimba ko accompagner yo na matali communication et à proximité et il a engagé que monsieur Moïse Mbouyi parce que cette dame à la qui à la face du monde ngazali ko kamba gouvernement o ezali na basi na mibali Judith Tuluka Tsuminwa moko poswana yo maman première ministre. Amis téléspectateurs na koyeba kobeta masolo mwa muke na matali pe ministre na biso VPA mi à défense mwana mboka Guy Mwandia Vita Kabongo boyebi ke ministre wana Guy Mwandia Vita Kabongo 2024 ezalaki itinérance atambolaki déjà je pense que 2024 ayebaki na kotambola déjà na 9 provinces de la place et si kapi mission ezali ya ko palper du doigt comment est-ce que ba zone ya école Congo démocratique comment est-ce que FARDC na biso armée na biso ezali ko se comporter ba fanda ka ndenge nini ba ka ndenge nini ba base na biso et comme na état nini habite le spectateur na bisaki bino 2024 ezali ki pona année ya ba 200 sur terrain je pense que ngai ko suka na 2024 pour 2025 ay bana kokota na makambo mususu mais baza ko informer biso que déjà mokolo ya lobby ezali ki le 16 janvier mwana Congo Guy Mwandia Vita Kabongo ministre de terrain ministre ina biso ya défense Akitaki na Congo central, bozali komona en image comment est-ce que Guy Mwandia Vita Kabongo azalaki na Congo central pona ko sala lisusu itinérant na matali tourner na ye na ba province ko ba lolenge kani ba FARDC na biso bazali ko tambola ko ba comment est-ce que école Congo démocratique armée na biso ba zone ya militaire na biso ezali na ngambo ya Congo central bravo na mwana Congo Guy Mwandia Vita Kabongo bomoni comment est-ce que ya tambola ki na ba arrêt manso ko bana na manzangungu atambola ki pona ko na ko palper du doigt dans la situation exacte ya ba FARDC na biso asuka ki wana tene tozali ko lobabwe et bele baza ko célébrer 64e anniversaire to commémoration ya Patrice Emery Lumumba Guy Mwandia Vita Kabongo ndio ko sala émission azali bongo na ko présider réunion moko provinciale ou ko tala matali sécurité na kati ya province ya Congo central réunion wana ezali bongo élargi parce que après wana kozala bongo lisusu na matabi esika ko visiter quand il y a Rejaf a koyeba lisusu na kotala flottille navale de Matadi na moi ce jour azali nango pona occasion ya itinérant na ya salaka na ba province faut signaler que Congo central ezali sikawa 10e province depuis Guy Mwandia Vita Kabongo a bandi ba itinérance na pona kotambola na kati ya ba province école Congo démocratique tolobela moi muke ministère ya ressources hydrauliques et électricité avec mwana mboka Teddy Luamba Moba azali ministre elenge dynamique intelligent na lobakango pourquoi parce que mon avis comment est-ce que a organisé qui colloque moko awa na hôtel Moro de la place au binga kiango compact énergie RDC et sikawapi ayebaki na kotali sa noir sur blanc ma immense ezali makanisi ya malam pour l'électricité pelotiliki laissez-moi vous informer que point de presse qu'est-ce que je dis conseil de ministre ou salamaki pour na mokolo ya mercredi parce que boyebi était jeudi vendredi ezali bongo férié parce que tata mokonzi école Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali moto ya respectaka ba pe babunda pour na école Congo démocratique atena qui conseil de ministre wana mokolo ya mercredi et sikawapi bosimba été lisolo ya compact énergie RDC et l'Obama Kiwana na conseil des ministres et puis bah sujet belé zala qui abordé pour na matali l'otili qui paie mai ofele à l'horizon il y a 2030 bravo na mona Congo Teddy Luamba Moba parce que to ko senga na ba ministre belé ba mboité les pas balanda comment est-ce que esengeli ko sala pour l'intérêt général il y a ba population na biso congolaise d'une manière générale la même kaya habite les spectateurs meilleur élève il y a gouvernement Judith Tuluka Tsuminwa maman Aziza Nathalie Munana ou azali ministre na biso et affaires sociales, action humanitaire. Je pense que na ina lombangu na analyse actualité commentée dans des Moïse ya Tongo ya lelo pour na ko recadrer ba fretan ba ndeko moko bazali ko tambwisa ba compte X o ezali ata ko certifié te ko lobela mai matali ba action maman Nathalie Aziza Muna na ko lobela mai matali secteur na e bazali batro bazali ko comprendre ABCT ya ministère mana ya affaires sociales et action humanitaire. Laissez-moi vous dire que cette dame depuis azali wana azali takate pour na ko bibembe takate pona okina ba naufrage mazali moko ya ba maman o ya pesi sourire na basi ya ba soda na ba orphelin puis azali moko ya ba ministre o depuis affaires sociales les ali o yo l'état comme ko récupérer ba site naï pour votre information Kinshasa affaires sociales a récupérer ki ba site naï Bukavu to l'accès bino comment est-ce que a récupérer ki ba site naï o yo ba dongolomi sou ba individu ba kangaka ba site ya l'état ba komisarango ba bien privé na bango mais maman Nathalie Aziza Munana a kitaka sur terrain pona ko
la qui la face du monde que baïba ka l'état te koyi ba individu mais l'état mabele na banda kona et sengeli et appartenir na l'état bon mona ki comment est-ce que tango ba récupérer ba bisika manso wana ba récupérer ki ngote pona ba bien privé ya Nathalie Aziza Muna na ba récupérer ki ngo pona ba sali nyonso ya ministère mana affaires sociales pe action humanitaire donc bato nyonso bozali komona na ba X bazali kokomela Nathalie Aziza Muna na comprendre bazali ba envoyer du diable bazali bato bazali na information ti na Nathalie ministère mana to ba kaite ce que vous avez une information et sengeli ko beta porte ba na ko pesa bino information appropriée na Nathalie ministère mana ya affaires sociales action humanitaire paix solidarité na lingawa na lobela lisusu muke Action sociale, il y a maire élu à commune à Lema. Pourquoi il y a une analyse commentée, il y a des Moïse où il y a chaque jour pour parler n'a pas bon sur bataille pour accompagner Vision Tata Mokondio Écolo, c'est parce que c'est mis à la face du monde des personnes qui travaillent sérieusement pour l'intérêt général, il y a ma population d'Abisso. Maman, vous avez comme mon image, amis téléspectateurs, ils allaient un sentiment a été à joie qui crie d'alarme il y a Borfelina et belé na katia circonscription d'Abisso à Moamba. Cri d'alarme il y a bana wana Borfelé Zalakinini ba installation hygiénique na bango comme qui na ba situation moko compliquée ba dal na bango ba puis perdu na bango comme qui bouché et bazaki na moto musuta ko sunga bango maman Norbertine Matanda ne ba bien kaye maman lumière ayoka ki cri d'alarme bana wana boza ko mona image comment est-ce que ba bele avec balobi to meki kolela bato malamu ya bonne fois ba sunga biso mais bato bazaliti alors maman lumière ozali moko ba maman otika kabiso te oyaka toujours ce qui to leli to beleli et bana wana babilelaki et vous voyez en image comment est-ce que akitaki d'abord pour na koyoka population koyoka bana wana borfelin koyoka coin ya bandeko bazaki pe déranger na kati ya secteur wana parce que ba déchets wana ba salité comme ko déranger vraiment bana ebele ba ngaki ba maladie et après kokita koyoka bango vous avez vu en image comment est-ce que ba bloko ekitaki wana tuzaki ko bango na ba caméra ya masola Congo ezaki sur place ba bloko ekitaki wana pona ko longola ba salité immense bana ko déranger bana et asuka ki wana ti ami téléspectateurs ayaki lisusu na mobange ya ba machine à coudre pour na kopesa lisusu soutien na ba jeune fille na biso ba fille mère banso bazali na kata ba orphelinat mana ya quelques communes je vais dire ici il y a circonscription ya Moamba bazwa qui vraiment oezali soutien maman Norbertine na matana na botika bino amis téléspectateurs bolanda oezali intervention na et puis ya bana wana et puis on se retrouve juste après anda pour ba vider toilette esengeli place bana na biso bazo vanda ezala na propriété pe na bosoto ezala te remerciement mususu na bino na ndenge boyoka ke mama azoya po baya ko vider ba toilette ya bana bolobi ke biso moko tozala ba témoin place mama azali nini azosala po na bana na biso na tondi bino po na patience ndenge bozelie ke ngai naya. Merci maman. To pesi lisusu merci koleka na tata mokonzi na biso Fati Beton parce que yende muta pesi biso ba maman faveur wana ke lele to bima to tanga ma pe parmi ba député. Merci lisusu na autorité morale na biso Gentili Ngobila Mbaka oyo andimelaka maman Norbertine alobi maman Norbertine lemba eza ya yo. De Bossanité, l'infatigable secrétaire général la biso Charles Mbutamutu Yepe alobi maman lumière tozota la kaka yo. Merci na coordonnateur ya orphelinat pe na bana na biso o bayebi ke na tango pasi tozana maman. Merci parce que boyebi ke bozala maman. Tango babelela kinga na yoka ki na batindeli nga video na yoki ndenge za ka douleur d'accouchement na bino. Bana bako vanda na ba condition ya boyete esengeli nazaki musika na katinga bifo na zonga pona ke luka solution ya bana nde yango na ye parce que na prometaki bango ke na rotambola na bango baza bango moko te baza ba orphelinat moi ebele tant mususu bozomona ke mama koto ayete soki nazala ngambu na bino te nazala na ngambu bandeko na bino mususu yango losambo bino bosali lelo nzambe akoyoka puke afungola ebele ya ebele puke bino noso bozala na ba condition malamu tokanisa ki pe ke sengela ki to tikela bango pe quelques machines à coudre po ezaki pe besoin na bango po ba continuer misala na bango toko s'arrêter wana te tokoyeba pe na kotindela bino ata 10 pièces pour na ba essayer o bino boko banda ko sala ko tongela
tokotala ndenge nini tokokontinue mpona kosoutenir bana na biso na kati mpe toyebi ke bamama na biso oyo ya ndunda bazali ya bamapa tobosani bino te me nga na bino rendez-vous eza awa te boyebi place tokutanaka tokozwa rendez-vous na bacordon na bino bacordon Jean bacordon nyonso pour ke tokutana tosolola totala ndenge nini tokoki lisusu kosoutenir lisusu mpona bamwa bandunda wana botekaka me kasi esengo na biso ezali nano confiance oyo nini oyo bino bozolinga te tolobaki eke tokozala badepute oyo te toye tozwi voi okei ata towumeli me tokozonga kaka toyeba ndenge nini bozotambola parce que toza lisusu na besoin na bino tokozalaka toujours na besoin na bino donc ata bato baye kokosa bino mama Norbeti bomoni bofote ya kenda mama Norbeti nakokende te parce que sans bino mama Norbeti naza rien. C'est-à-dire que toza entré à kosala yango ezo sepelisa babase bazo continuer ko bakisa bakombo et puis pour na bino pe to kolemba te to ko continuer toujours ya kosala ata lelo to salite lobi to kosala po to yebi ke toza na sima ya Fati Beton tango mama ko kende kuna kolela akoyeba koyoka akotia litoike mama oyaza mama à terrain ce qui a kolela c'est-à-dire que kuna na terrain na ye situation ezali donc nzambe apambola bino na ndenge bondimeli ngai bopatiente ngai pe na ye moi mai o nakotika mutu ayebi cordon na ye akutani na ye apesi ye moi mai mais na cordon Jacques Pulu tokosala programme selon bino nde tokokuta na place tokutanaka mpona yeba par rapport à babibundeli oyo bozwaki barato banini est-ce que eza toujours est-ce que ndenge nini nayeba kotala tour oyo soki nazoya nakoya na eloko nini donc demande wana bino bokosala yango na nzela ya cordon ye akolekala ndako ayebisinga mama tala bosenga kuna eza boye ndenga nakomi lengela nakoya nango mpo tokutana kuna place tokutanaka boye te bosepeli alors Voilà, amis téléspectateurs, on va quitter Nathalie Aziza Mounana, on va quitter Norbertine Matanda, tout le Belamoua Mouké, Babinga Kaye, chef des terres, Kolo circonscription, il y a Mouamba, lui, c'est qui, c'est monsieur Jigal Kaskasongo, Batubili, Bayoka qui démission, on a Enenge Salema qui n'a parti politique, il y a Mwanamboka Gentini, Ngobilambaka, ACP, Ndeko Jigal Kaskasongo, à Baobengaye, 6600 volts, départ unique, Bakombonio, Sobako Bengaye, Azoki Tonae, il y a qu'à observer comment est-ce que manger politique, Ezaï Koleka, Azali Moko, il y a acteurs politiques majeurs, notable, il y a commune, il y a Lema, pourquoi pas, il y a circonscription à Mouamba, Fandaki, à réfléchir ensemble à lobby, parti Nine Segelina Kene, parce que bateau, nous sommes accompagnés à Kaye Baba qui était alloué la bango, Massou, Malamu, le Kwazaï Tata, Massou, Noah, Ndeko Jigal, Apone la Kibango, Ezali, parti politique Snark, ou Ezali Bongo, parti chapeauté na Excellence, Aimé Pascal Mongo, Ezali, triple Bonsard, député national, provincial et puis sénateur, Ndeko Jigal Kaskasongo, Salaki, adhésion naïe, c'est maintenant les kaki, mais c'est pas la casse à l'adhésion massive, où ça demande à noter, vous allez voir en image comment est-ce que, cadre et au cadre, ça qui va adhésion à Bango, Batonyon, sur la campagne à Ndeko Jigal Kaskasongo, Deraki avec, $1,100 na Bango, comme étant, au cadre, et puis cadre, il y a parti politique, Snark, et puis Ndeko Jigal Kaskasongo, Zangi Malobate, il y a Koloba autour, il y a manifestation, Mana, Bokolanda autour, il y a analyse, commentaire, Ndeko Moïse, Mbouy, comment est-ce que Ndeko Jigal Kaskasongo, qui Maroba, pour remercier Babaz Naé, pour remercier le président et l'autorité morale, il y a parti politique, Maître Pascal Aimé Mongo, vous avez comme en image, activité Wana, et ça m'a qui sens, et si Karapi, Aimé Pascal Mongo Azalaki, il y a Kosé Pelamakasi, parce que pour lui, depuis qu'Azali, député Zalaki, pour Nambalaya Liboso Akita, Nakomine qui sens, qu'on palpe du doigt, comment est-ce que vous avez comme maman bilingue, Batata Bazalaki de 9h
à 18h balembi pour na kozela pour na koyoka discours ya ndeko Gigal Kaskas Songo et puis discours ya ndeko Aimé Pascal Mongo nazotika bino bolanda comment est-ce que le nouveau adhérent ndeko Gigal Kaskas Songo azoki micro pour na Lobela Sika wa parti politique Yasika Oya Komi et puis Koyoka comment est-ce que sur place après avoir comment la mobilisation comment la bateau bazakana de Gigal Kaskas Songo Aimé Pascal Mongo Azwaki Mobaku ordonnance sur place il y a nommé Ndeko Gigal Kaskas Songo désormais secrétaire général adjoint en charge il y a implantation puis mobilisation il y a parti snaka tolanda comment est-ce que Milulu wana manekana ki bongo tozonga na sima pona kozwa deux trois petites questions ou itkali na biso pona koya ko ça analyse comment Ndeko Moïse Mbouyi, c'est parti. C'est le responsable, le mari de notre défunte personne qui est parti. C'est lui qui est resté comme représentant ici et ses deux adjointes. Et Bangonde Baokamba, du Botan Abisso, Yassina, Kepotoza Batomoko. Merci. 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 Congrès national africain pour le réveil du Congo, Sénat Conseil, les partis autorisés une partie d'excellence. Par un biseau, ils ont un terme moro balobara na chuluba, batumbila kibanena kimbala. Bao bazwa, bao bazape nango, bao pe bazala nango, bana minenete, bazape mikete. Balobara pété, ça la silence, mais ils allaient wana. Très bien. Si vous comprenez là, on a lobby. Si moi, Gigal, j'accepte d'accompagner Papa Aimé Pascal Mongo, ce n'est pas parce que avec Malam ou collègue Nzambe, c'est parce qu'il a une qualité exceptionnelle. Il a des qualités et je l'insiste. Quand vous êtes devant un homme qui s'est respecté, A na etikali A, B na etikali B, et ça va qualité au biso surtout pas congolais, aux aganamote. Parce que je l'ai vécu. Je dis, c'est un message qui a des qualités. Alors moi je l'appelle arc-en-ciel du Congo. Et quand quelqu'un a des qualités exceptionnelles, on peut l'accompagner et suivre sa vision. Et surtout qu'il est grand dans la vision. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont nous tous sommes derrière lui, et je ne peux que le soumettre. Président national, voilà vos charges. Vous attendez, les longs Imoko. Nazaki papa légilelo na komi na papa. Batu nyonso baza ya yo. Très bien. Merci. Bien. Charge yo. Merci. Merci la présence de ma sénateur, à autorité Bazar. Le sénateur, c'est votre présence. Sincèrement, mon continent a vos paroles. Moi, je ne sais rien à vous donner. Merci, la parole à l'autorité. Wamba, oye! Oye! Banakin, oye! Oye! Banakisenso, oye! Oye! Banamatete, oye! Oye! Banalemba, oye! Oye! Banalimete, oye! Oye! Banangapa, oye! Oye! Je tiens d'abord à remercier mon très cher frère et aujourd'hui camarade du parti, Toumbakas Kassongo. Mais avant Naloba, un mot, l'élo est le 16 janvier, lobby le 17, je crois qu'on peut observer une minute de silence en mémoire des héros Nabiso, Batia Bisso, Zey Kabila, lobby Lumumba, et surtout notre maman,
la défunte épouse, la camarade Franck. D'observer une de silence, s'il vous plaît. Merci. Merci. Très bien, amis téléspectateurs. Je pense que tant que Tolobaka Kebat Mazaï a accompagné Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Zalaka, ministre, Zalaka, PCAT, il y a aussi de jeunes compétents, intelligents, dynamiques, où il va accompagner le chef de l'État sans bongo, sans demande, sans parti politique. Bazali banani bazali babilenge ya parti politique UDPS. Mais to sali investigation pe sondage nabiso tout au long de l'année 2024. Na kotanga kaka quelques jeunes au peuple congolais ko reconnaître yango pe akolobande ko Moïse mu sondage na ezali fondé ezali valable. Ya bilenge o ya UDPS ba accompagner Félix Tshisekedi durant année 2024. Na communication à proximité, na action palpable sur terrain, na ba débat ya ba plateau ya ba télévision pour vendre la vision de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bien les sondage il y a des comme Moïse Mbouyi Bilenge où va accompagner Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sans pour autant partir à pesa bango mbongo, sans pour autant au président Yemoko Atinda Mosolo pour na bande koana, sans pour autant ba ministre va pesa bande koana Mosolo. Je vais citer la première personne, mesdames et messieurs, ezali mwana Kongo Tobengi, maître Donald Kabasele. Maître Donald Kabasele ezali moko ya ba coordonnateur. Il y a Abalobeli, il y a Union Sacrée, Azali Moko, il y a au sondage de Moïse Mbouye Kotaki et Fini Italité Ndeko a sali ba déplacement et belé surtout dans la campagne il y a 2023 pour Nakolobela Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Ndeko à la face il y a ba communicateur et belé à FCC Anyata bango na ba plateau à télévision pour Nakolobela Maimatali Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Ndeko a kei na kosala ba action humanitaire et belé kosunga ba domini na kombo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yango na été sondage de Moïse Mbouye PC sincère félicitations na Ndeko Donald Kabasele. Mon ami Balé Zali Babinga Kaye, serviteur des autres. Yazali Nan, Yazali Chile Gelou. Bien que Azala élu, la population est belée, mais Seni Apesabiso, Oya Apesabiso, il s'appelle Ndeko Jeko Beya. Chile Gelou ne Babinga Kaye. Nous avons palpé d'Idoua Kelengue Azali. Beaucoup maître était, député provincial était, ministre était, mandataire était, mais nous avons vu comment est-ce qu'a mouillé Mayonae. Pour lancer l'activité minière, pour la Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo durant l'année 2024 et 2025, le roi tout a débuté le biais et Seigneur Kolaksanaba, compatriote congolais, Monsala Nyos O Ndeko Jekobeya Asala, et puis la Zalaki, surprise surtout pour nous partager à vivre de voir comment est-ce que membre Nyos de la fondation Nae, membre Nyos de Asbel, si on peut le dire, il y a Jekobeya, Vision Fati, Zalaki servi à temps réel, voire même avant ma ministère ébélé, entreprise ébélé, ndeko wana zo ki akabola ki ba vivre ba loso, et ça les maté pour na bande commence et puis ndeko bo mona comment est-ce que asungaka toujours pa population ezalata na circonscription ya afandité azaka na Tchangu, azaka na Moamba, ba circonscription nyonso ya Kinshasa et puis akendaka voir même dans quelques provinces pour mener des actions na Maimatali accompagnement Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nako cité troisième élengi azali moko auto sala fierté siko na ba média. Nazali responsable ya média, mais nako pesa éloge na moko pe asali fierté lokola bilenge ya UDPS ya kocha média moko professionnel, ba matériel ya kafu qualité ya basali bazali wana et ba coût wala iko futa basali ba nombre ya bato ya employé wana et la kisi était soki bilenge abo bazali na UDPS ata 5 ba ko accompagner valablement vision tata mokonzi wa ekolo. Je cite ici moi na Congo Christian Lumu ya cheli bato télévision moko oyo voir même bato ya UDPS bato no so ba accompagner ka vision tata mokonzi wa ekolo ba ko kende ba ko lobela ba action chef de l'état gratuitement azali moto na balanga nzembo ndenge ba futaka ba artiste musicien ba nzembo sala ba promotion na bango mais ailleurs nous devons accompagner la culture de notre pays. Ndeko Christian Lumu en tout cas, sincères félicitations. J'ai eu le temps d'approcher Basali wana. J'ai eu le temps de faire l'investigation à la télévision wana. Je vous dis que tout le temps dans la télévision il y a Mikili wa Susu, tout le monde commente ce que ezali na ba norme internationale et ndeko aikoche la ba congolais télévision moko bu pesa yango chance ezali na debi moi na Congo Christian Lumu, sincères félicitations pour na yo pour na mosala manso sali ya kocha télévision moko ko accompagner vision ya tata mokonzi ekolo Félix Antoine
Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na lingena tanga lisusu moko azali fierté parce que tata mokonzi alobaki yango na ba discours na ye bomonaki tanga ko sala ba tourner na ye azali nani azali deuxième directeur général ya Sansap mwana moka Junior Mata. Lelo soki ba retraité ba komi ko kende retraite ezali parce que esika moko bato bazali ko fanda ko sala lecture ko étudier pe mosolo ko pesa na ba retraité ya École Congo démocratique ndeko Junior Mata fait partie ya bilenge ya UDPS au lelo bazali ko sala fierté parmi ba mandataires jeunes au bazali ko travailler tika été na sondage au total en 2024. Comment est-ce que l'action est palpable et comment est-ce que vous avez accompagné valablement la vision du chef de l'État dans Kati à Sansap. Il y a un sondage, il y a des Kombouyi, Tokotisi, Deko, Junior Mata. Je pense que Nakosili, ça n'est pas inaé, amis téléspectateurs. Il y a Zalina Nibabinga Kaye, l'œil et l'oreille du chef. Messieurs, Yano Sadissa les Noirs. Deko Azalaka silencieux mingi, amis téléspectateurs. Deko Adingaka média mingité. Mais je vais vous dire que ce jeune, il a accompagné le chef de l'État. Ces jeunes intelligents, simples, courtois, on a ébi banda bamboula ebele. Azalaka toujours na sima ya vision tata mokonzi wa ekolo. Ici je ne viens pas pour na kobanda kotanga ba entreprise songolo pakala oyo avec des moyens de bord atie yango pour na ko embaucher ba compatriotes congolais. Ici je ne veux pas dire comment est-ce que monsieur Yana Sadissa a mouillé ba mayo na ye depuis 2018 depuis 2023 pour na kolobela kombo ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lelo elinga azali na fierté ya kopanza kombo ya Tshisekedi non seulement na ekolo Congo démocratique. Nous avons vu comment est-ce qu'Azako animé ba débat moko étranger comment est-ce on les quand même dans ma chaîne ya bapaya pour na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo peut mona ki comment est-ce ako kende ko sungana ba mama ya mapa na ba mama o ya ba fin fond o bazanga katata moto akoya ko pesa bango ata bassin to pe fond ya ba commerce na ko teka mapa Mendeko Yano Sadissa azali moko ya ba compatriote o sengeli to pesa sincère félicitations nayo et bandeko basusu ya UDPS vous allez ebele ezali sondage na baki je vais citer quelques gens de l'UDPS lobi na kotanga pe ya ACP lobi na kotanga ya AFDC lobi kuna kotanga ya UNC ezali ba parti politique o sengeli to encourager ba jeune bino pe ba boza na kati ya ba parti wana bosa ina noté to na sondage ande kombuyi boko tina noté bosa la befort boye bana kokota po ete na sondage ande kombuyi ezali loko moya malamu na vacances parlementaires ba député ebele amis téléspectateurs Bazana poto. Et belé bakei, batiki Kinshasa, batiki babaz na bango. Mais ici, vous voyez en image comment est-ce que Maire Eli Afuna, Mwana Congo, Maître Faustin Kaziteri Kokenda, Azalaka toujours na population nae, bomoni comment est-ce qu'abanaï ko réfléchir, ko remercier bango avant, après et futur na bango ndenge kozala asolola kina babaz nae atalisaki bango maimmense oyasi amemi lokola ba projet na kati ya assemblée nationale et maimmense akozonga nango lisusu na session oyezali koya pour le mois de mars. Bravo na Faustin Kaziteri Kokenda nazotika bino pe abolanda moi liloba nae to message nae asali pona 64e anniversaire to commémoration ya premier ministre Anabiso Patrice Emery Lumumba. Cette date historique nous rappelle la disparition des grands hommes d'État, Patrice Emery Lumumba. Il fut le tout premier ministre de notre pays. Et ce jeune, à l'âge, je crois, de 30 ans, il s'est battu pour que notre pays puisse accéder à la souveraineté nationale et à la souveraineté internationale. Et cette date, c'est une date historique, parce que c'est la date à laquelle il a accepté de payer de sa vie pour que notre pays puisse aller de l'avant. Nous allons toujours nous rappeler cette date. Patrice Emery Lumumba, c'était un grand visionnaire. C'était un grand visionnaire dont les pensées politiques continuent à guider ce pays. C'était un homme politique très fort, très engagé. Et de lui, on peut apprendre, entre autres, la citoyenneté. C'était un vrai citoyen congolais. Il a donné sa vie pour que ce pays puisse aller de l'avant. Il n'a jamais accepté le néocolonialisme. Ça m'étonne qu'actuellement, cette date puisse être vue seulement sous un angle protocolaire, alors qu'elle devait être précédée des activités au cours desquelles on allait rappeler à la jeunesse les idées phares, les grandes pensées de ce grand homme qui est Patrice Emery Lumumba. Vous allez remarquer que notre pays tarde encore à arriver au stade d'une conscience collective. Tout ça pourquoi? Parce que il n'y a pas encore ces ciments-là sur lesquels pouvaient bien se poser les idées politiques de Patrice Emery Lumumba. Parce que vous allez vous rappeler de son vivant, il avait dit que l'histoire de ce pays serait écrite par les Congolais.
il a refusé le néocolonialisme. Bon, voilà. Si on arrive par exemple à atteindre cette conscience collective autour des idéaux de Patrice Emery Lumumba, je suis convaincu que ce pays irait de l'avant. Avant d'adresser un message à la population congolaise en général et à la jeunesse congolaise en particulier, laissez-moi quand même glisser un mot sur ce qui s'était passé dernièrement et que je condamne. C'est la profanation du sépulcre de notre héros national. C'est un héros national. Le président actuel s'est battu pour que sa relique, la relique de notre héros national, soit rapatriée au pays. Quelque temps après, vous avez vu le sépulcre où a été mise cette relique-là, ça a été profané par des inciviques. Alors, ce qui n'est pas bien. Nous condamnons avec véhémence cet acte répréhensible. Alors, pour revenir au message, c'est le message d'espoir que je lance à la population congolaise. Nous sommes convaincus que les conditions de vie de la population congolaise vont s'améliorer. Et pour ça, nous sommes obligés de nous unir, d'être solidaires autour du chef de l'État. Et je suis convaincu que tout en étant unis, tout en étant solidaires, nous arriverons à vaincre l'ennemi de ce pays. Nous devons savoir que nous sommes entourés par 9 pays voisins. Notre allié d'aujourd'hui peut devenir demain notre ennemi. Donc nous devons être solidaires. Où le pays, dans sa partie occidentale, à l'est, est agressé. Comment nous allons vaincre cette agression si nous ne sommes pas unis, si nous ne sommes pas solidaires? Donc soyons unis, soyons solidaires. Et à la jeunesse congolaise, je dirais que l'avenir est radieux. Là, je paraphrase notre héros national Lumumba. Et que l'histoire de ce pays sera écrite par nous et principalement par les jeunes. Les jeunes, mettez-vous debout, sachez que l'avenir de ce pays dépend de vous. Nazosilisa wa mi téléspectateurs. Mama Fifi Masuka Saini, alali moko ya ba gouverneur ba ko sala fierté et que le Congo démocratique bo pesa nga ba connotation nyonso. Na pesa kabino était cette dame. Yezali Nzambe Liboso, Félix Tshisekedi, la population nasima. Ba tebele ba yebisa kabiso zali jalelo. Allez-y. Palper du doigt. Comment est-ce que cette dame a eu l'invitation officielle? Il n'y a pas François. Maman Fifi Masuka kitaki na Vatican pour répondre à l'invitation. Pour faire un remerciement dans Tata Nzambe ou à Cotissier 2025. Ou à Sali et Lelo Fifi Masuka Zala les sous la tête ya province mana. Vous avez comment est-ce que les têtes à tête des qui n'a pas François qu'on a Vatican. Après Vatican Fifi Masuka aibaki na kozonga na lombangu parce que ezayi na ba priorité bana kozela epé na province na il y a loi là-bas et si quand même Maman Fifi Masuka azongi na fief na azongi pona à répondre na maïman so ezaki ba priorité kozela na Katia province mana ami téléspectateurs tout l'andapé Oizali reportage de cinéma sur le Congo il y a retour il y a Fifi Masuka après kokutana na papa biso François Kunana Vatican. Après son pèlerinage au Vatican, où elle a été invitée à rencontrer sa sainteté le pape François, la gouverneure du Lualaba a regagné sa province par l'aéroport de Kolwezi en début d'après-midi de ce mercredi 15 janvier 2025. Accueilli par une foule constituée de ses administrés, le membre de son gouvernement, ceux du Conseil provincial des sécurités, de son cabinet, les directeurs provinciaux, les autorités religieuses et autres, la chef de l'exécutif provincial est porteuse d'un message de bénédiction pour la province du Lualaba envoyé par le Saint-Père. Je glorifie mon Dieu, le Dieu que je sers chaque jour. Je remercie en tout cas notre pape qui avait envoyé une invitation afin que je puisse me rendre à Rome. C'est une grande joie, une bénédiction pour la province du Lualaba. Je remercie tous les évêques de notre République, en particulier notre évêque Richard Kazadi, l'archevêque Fulgence Mouteba, pour leur accompagnement. Merci de tout cœur toutes les personnes qui se sont impliquées afin qu'aujourd'hui, presque 30 ans après
Après le premier travail dans l'église, notre pape a voulu m'honorer afin que je puisse continuer à évangéliser de ma façon, à faire connaître la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, à faire connaître notre Église. C'est un grand honneur pour la province du Lualaba. Je ne manquerai pas de dire merci au président de la République, chef de l'État. Aïssiro a demandé un miracle. Oui, le miracle s'est fait. Nous avons aussi parlé de nos martyrs tels que le président l'avait demandé. Le jour que j'ai été reçu, c'est le 4 janvier, journée des martyrs dans notre pays. Donc, nous disons merci à notre Saint-Père d'avoir prié pour la République démocratique du Congo. Juste après, le cortège de la chef de l'exécutif provincial s'est rendu à l'évêché pour rencontrer Monseigneur Kazadine Kamba Richard. À la suite d'un échange en aparté, l'évêque du diocèse de Kolwezi n'a pas manqué de mots juste pour saluer le pèlerinage mené par la gouverneure Fifi Masuka Saini. Le sentiment est celui d'abord de la joie de voir une fille de notre province et de notre diocèse être reçue par le Saint-Père. Non seulement être reçue par le Saint-Père, mais être invitée par le Saint-Père, puisqu'elle a eu une invitation personnelle du pape François pour se rendre au Vatican, et le 4 à 8 heures, heure du Vatican, elle a été reçue par le Saint-Père. Une telle visite ne peut qu'apporter bénédiction, ne peut qu'apporter encore davantage encouragement sur le chemin de notre foi. C'est une expérience vraiment constructive qu'elle a eu à faire en cette année sainte, puisque nous célébrons l'année sainte, l'année du jubilé de 2025, avec tout ce qu'elle a fait comme pèlerinage à travers la ville de Rome pour visiter les 4 grandes basiliques où le Saint-Père lui-même a eu à ouvrir la porte sainte. Très bien, amis téléspectateurs, on a aussi dit ça, on a moins polémique, il y a songité, mais il y a vérité. Ancien ministre, l'Union, il a besoin, il y a développement et école au Congo démocratique. Balobi, oui. D'accord. La vision de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il y a la commission, il y a discipline, révision et la constitution. Réforme constitutionnelle. Vous avez comme une image, on bien ancien premier ministre. Au Bazali na volonté, il y a développement et école au Congo démocratique. Basous bomoni na image wana te ami téléspectateurs. Na kotanga pe ba komo na bangote, mais Bazali bateau binomo webi positionnement na bango. Bazali bateau ba servir pe la nation congolaise, mais bazala na bilan te ya kopesa na peuple congolais. Merci na ancien premier ministre Nyonso, merci na papa Kengo Adondo, merci na Sami Badibanga, merci na opposant Adolphe Mozito. Merci parce que vous avez comme même document et déclaration dans bango ezai kolekawana peuple congolais. Je crois qu'actualité commentée Nande Moïse Mbuyalelo et Sili amis téléspectateurs tokutana na bino prochainement avec d'autres analystes politiques pour na kosola moi Mukema Matali ba question de l'heure na kati ya République démocratique du Congo botikala malamu na ba télévision na bino na ba plateforme na bino et surtout bo partager bo liker ba intervention na biso bisikali on besoin ami. Au revoir. Pourquoi je soutiens Tshisekedi? Il ne faut pas me poser cette question pour répondre au thé. Yo pose soutenir Moïse Katumbi, pas soutenir rien. Très bien. Il faut que ça va congolais que tant que ici on a 287 millions de dollars il y a peuple congolais. Au salaki na yango nini parce que Bukangalo nous